Ce qu'on attend au Luka de Batindo libéré dans Tindate. Na Tinda ngote. Ce qu'on attend au Luka Batindo na Tindate pour ani na combien na oh attends on a le pango. Na Tinga pesa te. Yango se na uti lolo kitwe kama mbape so libéré yo zana nyango Tinda mo boy na tala ko. Parce qu'on ka ke nga ba grave nga to ba lovenga. Que ba da se stop ba bo le pas chango déjà. Te papa moi été. Na fingote na oganga pété. Te papa ngati dans makambo ate. Na douceur nyoso. Là la soki na zaka tendre na kopesa te. Da Silva avant pendant que le bagay bino ba fi à théâtre bo bala raté pour boza bandumba. Le lonza basali grâce bino ba fi à théâtre bo kompe ko bala. Mais pourquoi ma bana bino za la ka exposer sur internet? Da Silva avant pendant que le bagay bino ba fi à théâtre bo bala raté pour boza bandumba. Le lonza basali grâce bino ba fi à théâtre bo kompe ko bala. Mais pourquoi ma bana bino za la ka exposer sur internet? Alors matanga na ye ndete za te to comprendre te donc des pene ezali la matanga ezali la ke to mona ki actrice moko akufi moi ba réunion oh papa masumu asangisaka to mona te komoni à vrai dire maman Makila atika pe monde à média moi kala na époque à YouTube na ebite soki maman Makila azali vraiment compte tenu à santé quoi pour maman Makila na époque à CD il y a ba cassette na époque à YouTube déjà comme déjà santé dérangé qui déjà moins mingi yango monezo ça net ezate mais ba réunion en tout cas vrai dire ezo salama na moni association à phare bazo sala ba réunion déjà pour azamu ninga na so moi si donc association déjà ezo ça déjà ba réunion nango déjà yango zo mona matanga ezo na net c'est parce que na YouTube penza maman Makila azate. Alors si valelo batu ba komi ko traiter bino ba comédien ndi ba komi ko traiter ba musicien qui beaucoup ma mitema mabe ya makasi na habite tant que yo actrice rolo bani bon ngala ba nga moko en tout cas batala kabiso bon baza batala kabiso mais bakutana on a bisoté bamona kaka tozana bolingo matanga ezala to ba fête ezala ba mwa modèle to tonda na place wana bon ngala lo baboy monde art so mta utaki na kindumba na ndaku na bango aoya continuer ka kindumba na kati na ndaku na bango oui exposition ezate ke balobi ke okoma ba moko libre pour na tout le monde osomona nga za exposé mais que au mona béton hein les ba théâtre y a tant la binoté donc ba maman Makila ba maman batan wana na ki théâtre ki lelo osomona ngonde bon ki lelo eza moi kotenga maman mukie je vais m'expliquer kotenga mango eza par rapport ya bana oba esika moi ba vitesse eza moi mingi bon ba vanda na kati ndako ba bika kinga so na ke ko théâtre pour na zo mibali ce qu'on attend au Luka de Batindo libéré dans Tindate. Na Tinda ngote. Ce qu'on attend au Luka Batindo na Tindate pour ani na combien na oh attends on a le pango. Na Tinga pesa te. Yango se na uti lolo kitwe kama mbape so libéré yo zana nyango Tinda mo boy na tala ko. Parce qu'on ka ke nga ba grave nga to ba lovenga. Que ba da se stop ba bo le pas chango déjà. Rossi TV. Kuna to mona ba théâtre, ba émission, ba musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. Abonnement basabona kaka. Osabone, aucune notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Bonjour à tous les abonnés de Rossi News Télévision. Encore une fois, bienvenue dans votre émission Forever. Une émission qui vous parle rien que de la musique, dans théâtre sans polémique. Et aussi une émission qui vous aussi analyse à Kitoko. Rossi News Télévision, c'est une émission dans Kitoko Forever. Il ne verra pas vraiment politique. Il y a un pour la musique et puis pour la analyse et puis pour la comédienne Abisso au Bassaka Fierté à Mboka Nabisso. Derrière la caméra, Mira Kinzi, bonjour à toi. Bonjour à la patronne, Babi, bientôt la patronne au Botama quoi. Ça va Inda. Joyeux anniversaire d'avance à la patronne. Aussi à Messie le DG, l'homme qu'on appelle Messie le DG. Joyeux anniversaire à toi. Il y a eu Inda déjà. Mais t'as la maman. Moi, la souka Nzambe. Donc, Inda, la patronne. Merci beaucoup à vous. Et merci à ma consoeur Eden Gali. Merci beaucoup à Fanny Matoumona, l'éclairage public. Merci beaucoup. N'ababonné
nyonso Ronsi News télévision nde nayebisa bino kaka restez branché na kati ya Ronsi News talaka Ronsi nde makambo donc bozala wana bo bouger te parce que awa eza na actualité moko te o rezape bino tant que nga naza mwa musala na bino bozala toujours posé parce que na Ronsi News bozala jamais d'ici. Alors sur ce plateau je ne suis pas seule aujourd'hui nazana actrice na ya munene qui est Da Silva tokobeta na ye masolo ya théâtre tokobeta na masolo ya troupe na ye et tokobeta pe masolo ya actrice wa te ko kufa Maman Makila toujours kango te toujours comprendre te azaki actrice ou pas donc mamne pene so e banati alors yona kende ko luka ya mukolo nde ba benga ye ya sala ne be misa polémique te donc tambo monie boye ba ge ya ko lobela kaka mambo ba rotuna ye so ke gauche droite à répondre te alors Montréal fungole la ngai plateau ba fani ya Ronsi ba mona invité na biso lelo qui est bongo Da Silva. Mami, bonjour. Bonjour ma chérie. Bonne santé. Ouais, nous avons battu la kimizale. Voilà, ba fani ya Ronsi peut-être la première fois monio na chaîne na bango ba lingara mingi un mot pour na bango ba otala. Ba fanatique nous sur Ronsi TV, je vous aime trop. Bah gros bisous. En tout cas, vous continuez à s'abonner à la Ronsi TV, vous avez décidé. En tout cas, à l'ingib no mingi. Bah le bosona, bah y'a un plateau. Donc on a pu nous déjà bamboter la nous déjà belé. Voilà, tout démarrons maman parce que tu es dans le plateau et santé les jeux c'est bon, bon groupe. Oui, il faut le savoir groupe ça va. Très kitoko vraiment. Vous travaillez dans bino comme oui, tu travailles dans toujours des alaka ba répétition na biso répétition à lundi. Tu répètes toujours dans l'emba super na couloir à tekele donc répétition les amas ça va. Alors la Silva to beteli solo ya actrice wa te ko kufa Maman Makila. Oui bien j'espère. Oui, bien très bien. Il faut nous a déjà informé puisque ça déjà muto dans le monde d'art déjà donc nous a déjà informé. Alors matanga na ye ndete za te to comprendre te donc ndé pene ezali la matanga ezali la rake to mona ki actrice moko kufi moi ba réunion oh papa masumu asangsaka to mona te to comprendre te so ezani. Non, ba réunion ezo sala malango. Omoni à vrai dire Maman Makila atika pe monde à média moi kala. Na époque à YouTube na ebité soki Maman Makila azali vraiment contenu à santé quoi. Pour Maman Makila à l'époque à CD, il y a ba cassette. Na époque à YouTube déjà comme déjà santé dérangé qui déjà moins mingi. Yango monezo ça net ezate mais ba réunion en tout cas vrai dire ezo salama. Ezo salama na moni association à phare bazo sala ba réunion déjà pour azam ninga na biso moi si donc association déjà ezo ça déjà ba réunion nango déjà. Yango zo mona matanga ezo na net te c'est parce que na YouTube penza Maman Makila azate mais na CD na ni na cassette en tout cas Maman Makila azama non vraiment. En tout cas moli moné pe malakini. Alors yo pose chance ya otala ba œuvre na ya sala. Oui, bien sûr, on a table le connaît belé pas Major Bisadi dit. On a talent au moins mingi. À l'époque na ebi wananga na zo tourner mais ba petit si yo pas mobile ko ça la théâtre était donc mais na zo tala na ba CD na zo chance de ko solo na mais ko tourner na été mais ko solo la boye pendant il y a des fois nandaku toujours solo moi mingi ndé na mona Maman Makila. Alors il y a des gens bon que matanga n'est un peu négligé c'est parce que Maman Makila zaki na kati ya groupe NTPCT to link to sanga to lingana to kanisa te na ebité so za bongo. Bon, ils ont négligé té. À vrai dire la association c'est la kaso ko za membre ndé au moins ba occuper makambu na yo. Pour oza déjà membre na kati. Au moins so za na kati ya NTPC to na fondation to kasi ya JP Masamba. Ba olandela likambo na ndenge ezala kaka ozomona po ese pe kana tozana ba musique ti ozana eloko bo ba olandela siko soko zate ba roya pe kaka mais peut-être ba cotisation de ba tchakate mais na ndenge na ebeli mitema bandeko na biso ndenge ezala ka ba olandela ka toujours malgré na kati association te mais ba olandela ozomona donc c'est ça. Alors ba actrice peut ba bete des tours na matanga. Bon, moi personnellement na betité mais na mona ki déjà Karine Palazaki Mao Marie-Hélène ba parti milanga ba souci bantu na mona ki bat bazaki déjà kuna ba banda déjà ko beta bato pour les sango pe yaki bat musupi ba yeba ki pété ce qu'on a ba yebi et c'est un peu ba fandat tout ça ni boki na famille wana tout ça ba question ba poser biso ya au moins 2 jours ya absence on est qui n'a pas ba comédien ba kenda kité mais c'est quoi déjà dans les bons déjà bazo ki na bango pour organisation d'assistance salami déjà. Boyo akité abela kinini za kinini parce que abi a oumeli un peu na malade. En tout cas le roi a commis sur place était na okaka kabela ki mais malade comme tel en tout cas na yebiti.
nayebi vraiment malade vraiment. Alors là c'est valelo ba tu ba komi ko traiter bino ba comédien ndi ba komi ko traiter ba musicien qui beaucoup ma mitema mabe ya makasi na ebite tant que yo actrice rolo ba ninde ba lobaki entre vous vous arana bolingoté je suppose na yo za actrice na part na yo rolo ba ni bon on a le ba nga moko en tout cas batala ka biso bon baza batala ka biso ba kutana na biso te bamona kaka tozana bolingo ba matanga ezala to ba feti ezala ba mwa modèle to tonda na place wana donc l'axa déjà ki bolingo mo eza makasi déjà on est assemblé on se ba tonda na baloba na raté bon partout puisque bat bazala ta na ba famille pe moi ko ningana ezala nango na ba famille na biso mo pe propre ko ningana ezala ka ba sani te tutana et bon ce que batunde to sanganye belé bongo yo saka ko gérer bato belé milimo munam da na famille na ye pe azape sumta sali kombo ke gérer ezape ka mo ba problème ya mo ba problème mike zanga raté ba ko swana ba nini zala wana kati kaka bon en vrai dit to lingana na biso voilà bolingo ezala na ngonde ezala kaka na kati buta ba famille nde ba kasinge benda na ngo mekata na te parce que ngape na Montréal a moto beba na ramé moi na box ça est exact parce que ça est moi bon mona nga exact alors da Silva lelo ezana ba batumsu bazara pe na envie à rosala théâtre comme le quoi bino mais suite tout ça te ba comportement oyo ba comédien to ba famille sika ba uta peut-être que ça théâtre té chose théâtre aux l'exposer mais bité bino boale na kata monde art ni batala rabino partout dans le monde comment vous se comporter pour batumsu ba mona bino bien batumsu ba traiter bino mabe bon ala lo ba boy monde art so mta utaki na kindumba na ndaku na bango aoya continuer ka kindumba na kati ndaku na bango oui exposition ezate ke balobi ke okoma ba moko libre pour na tout le monde ozomona nga za exposer mais meka omona béton na ebisioko meka omona béton ozomona donc eza soki outi na comportement na yo pa na famille na bino et oza pe ka ndenge wana théâtre comme ça impolité théâtre comme ça ndumba te théâtre comme ça yibité donc soko kuti na kati théâtre za ndumba donc azaki déjà puisque tout monde ba ndumbe bele ba za kati ba cité tout monde na bango donc so ina monde art au zwa biba le belé po eza déjà makila na ye mais ngaza ina mona ndaku na ipo makambo wana te oui mobali moko c'est bon maintenant ko makambo moko papa non théâtre bébé ça mutu théâtre za musala le rwanda yo kinda na bureau ndenge yo na musala no boye au vendre ozo ko gérer donc théâtre za bongo et bébé ça batuté alors batumsu baloba que ndenge ozo ka pesa rôle mo bo incarner peut-être rôle mo bo ya kindumba nde ba exposer nzoto bongo et eza etika la sur scène et comment même bo tambola comme olata bongo alors muto asa idole na muto alinga comment pas comme le comportement le quoi yo bon ils ont été que soit personne singa lelo ba ko pesa na jouer rôle ndumba non ça na kale santé non ça kindumba non l'axa kindumba na caractère na ngai on les a rôle non ça donc non là ta quand la ta logique jamais dans temps na kale soit pas pour non ça kindumba na scène non bato batela ka biso so za na idole no moko e kala ta bongo à moins que ça style na yo o mo lenga na kolaka na bandola ta mingi biloko mikuse mais moi ce qu'on a collé non là on sous-souté donc on tela ki bana baza place wana non là on sous-souté donc son là tango ezala peut-être na genou ndenge bondo za likola mi pende bongo non là ta sous-souté ozomona ba idole na biso balanda biso to salaka biso sala kindumba te balanda obiso to salaka so vando yo nanda kwa dasi votal bo mwaka oui aza responsable aza ma responsable asala ba bêtise te so za idole ya yebakata okina ndako yebakata za responsable donc on sera na scène eza oba pesier à présenter bateau ba sala kandenge wana mais yemoko en soi azaka bongo te donc peut-être on a quoi ba fanatique na biso yango wana voilà nganga tant na loba boyo tant actrice azoloba bino bato tuna ba keso bo funga mato iboyoka donc nde balata bongo oki soki oza kindumba oti na pa na bino yango ka o sala place oza donc théâtre comme ça nango mutu ndumba te alors da Silva théâtre ya oele ba théâtre ya tant na bino te donc ba mama kila ba mama batan wana na ki théâtre ki lelo ozo mona ngonde bon kilelo eza moi kotenga maman mukie je vais m'expliquer kotenga mango eza par rapport ya bana oba esika moi ba vitesse eza moi mingi bon ba vanda na kati ndako ba bika kinga so na ke ko théâtre pona zo mibali batindilanga ba code basala nga boye moni ki théâtre différence eza ya kikala na ya kilelo yango wana ya kikala ezaki mutu ya so sala musala na ye azwi caché na ye akenda quoi
akenda kuna fandi na ye so ba fanatique botinde ba koli to ba biloko boye azwi na ye mais kilelo mutai mana biti abiki ngande na keko na oso mibali mebele na poto donc moi différence mokie yango wana kana théâtre. Alors bato pe akikala batikela bino expérience. Oui parce que c'est expérience ngai mutu nanga banda olinga mingi waza idole ngeza ki visa pas moi paix à son âme ça kufa na ye déjà donc ozomona na olinga ye makasi soit za kati ya scène donc nga vraiment na omona que oui waouh mais le quoi za susute ba ope akala to ba mama belé mama bolingo donc ba tika ba comportement mo eza meilleur otolanda kati lelo donc voilà un peu c'est ça. Alors maman lo so bela boki de rotala hein. Oui ça comme déjà bien d'ailleurs na auto tourner déjà na film na ngai na auto tourner na ma propre sœur maman lo so za kati donc tant que malade donc ezaki asaki crise attention ezaki lokwa brisque ba meki na hôpital donc ba obazaki pembeni ba ebaki mais bien après nga na bingaki na téléphone pour que tout na bi non siko déjà ça va na comme siko moins bien na kompe ko tambola ndena ndepé de ko tourner na siko santé na ça déjà ça va. Voilà, apparemment ba actrice ba on a bolingo indi zalara que mutamtana mo ba comportement na ye mutamtana. Alors da Silva na kati ya groupe na yo toujours ngana mukie wana gérant ça pas c'est qu'il leadership. Oui, qu'il leadership ça pas si makasi puisque ozo gérer toutes sortes de comportements. Ba oba uti na famille na bango bana mibali baza ba comportement na bango bana basi baza ba comportement na bango donc ça moi passe mais le roi déjà dans le monde nzonzingi ba leader wana na bango ndi baza ko to moi passe le roi si na message na bango donc ba obazo sika donc na mona bango a elote pinza okita kaka mais ko gérer ma bato za ma passe puisque mususu mona siliki na ye onga na oyana ngali susute faut luka olandela ye oyana yo susute pona ni poto wana posa na yo donc yango moni ko diriger mo bato za ma passe mingi mais soko bengama o diriger na yo c'est ça. Voilà, bon pe ba ebio ba ebike o sa maman écrivain to na vai na awa asa l'une de personnes au asang sarabat pona nzonzingi ya kumarape donc ninga pena la tête bien faite ninga vandi bodon ada pena complète ninga ko luba parce que moi je suis intelligente et ça la bien so moi ça da mayele ça la bien na mi moi si pardon so da mayele et ça la bien alors Da Silva comment ça la lelo na théâtre na tout ça des différences au lobby alors comment ça la lelo ce qui offre moureye au sangisa ba grand honnête tout monde ya ntunding au ça la comment pour na ko sangisa bango bon au sangisa bango c'est la kaka déjà au départ tout suite au message na bango déjà baza déjà ba collègue déjà ceux qui producteur a yebikaza pour ça la filmer déjà la chaîne télévision on a travaillé déjà la chaîne YouTube on a commandé déjà ba filmer c'est que ceux qui producteur atindi mbongo na déjà que mbongo atindi filmer dans ça les aboye Nathalie na bado ciblé bato rôle o et simba pona o rôle o simba pona o pour bango ça jouera bien mais ce que on a tellement placé j'ai o na o e bana na kitoko makasi ndela bado ça c'est ko sélection na ngai donc on a travaillé bongo sélection na o salango pour ba comme moi passe il faut na benga une semaine avant bien 10 jours avant na signature de na calpe na ngai na komi papa boy déjà ndé omoni voilà ndé na kabola ba programme na nga na ndenge ba tournage ndé na salaka. Alors tu vois quelques titres ya ba filmo de jeu commun. Ah na komi belé. Attends moi 3 kaka on signale so amonio parce que on va gagner moment ko luka va télécharger sous. Vraiment la carte boké c'est des ali TV et pas ya ndeko lushimba na PC ba mbote belé papa je t'aime beaucoup na komi ba film belé et pas ya RDC artiste na koba film ebele Serge Mabanza yo bambote yango na RDC artiste na H2 Vision na komi ebele et pas il y a Arme Lourd na komi ebele donc na ba chaîne ebele na komi so ba koti na bokesi babeti Madaron eza film Da Silva Koma Ménopause na koma Vengeance de Sila na koma Surprise na koma donc ba film eza ebele. So côté na RDC artiste ma propre sœur na koma Esprit Incube na koma donc naza ba film on na koma ebele donc ce que ba beti papa titre on a pesi na ebiti na komi une trentaine de films na komi ebele makasi donc so ba beti ba côté ba film o Da Silva akoma maboko na yeye moko punzamba sala ngolu nzambe dem tapesa sagesse abiso ozangi sagesse sengaye ngapi na zena na sagesse na senga pa nzambe poza kata bible ceux qui me donnent sagesse senga ngapi na senga nzambe pesi nga en tout cas
nga penza na beta tolo na kuma kitoko makasi na kuma poza likabo o nzamba pesa nga na ko bomba ngote faut na expliquer ba public na ngai na kuma makasi. Donc voilà un peu c'est ça. Voilà, merci beaucoup na Miel Nzio là le grand voulous et merci à Boss Amboka Nelson et Kiambi, merci à Tabita Kiambi, Alvaro Cashplay, merci beaucoup à Moukwantombolo, autrement dit Bogard de la presse, merci beaucoup à Skyper Matumuna, merci beaucoup à Montréal Omer Kindi. Da Silva, lelo bao ba yebio ti lelo oningana raté ou bouger raté, ozara wane siko sali, to éviter ces chronos zarani, beaucoup raté, o bunga té, donc Ozaka kando izali to éviter. Donc premier secret là non. Au moins toi dans monde moi ils trop glissant. Monde d'abso peut-être ozali vraiment donc ils ont montre ils a deux choses. Ngana yebisa ka batu pe na lobango. Monde d'abso ils a deux choses. Ils a prière na kiss. Donc pour le monde peut-être kiss ya makasi comme écater. Kiss ya makasi na prière. Parce qu'on a préféré na télé makota prière. Donc c'est écrit dans peut-être beaucoup de prière non ma casse yangwana pour ceux qui nous ont battu le thème de battre la osate. Deuxièmement donc ils travail. Donc on peut dire sacrifier na cause de deux jours moment ya répondre au matin na qui nous a concentré il faut na comment na ko la mkapakisi à 4h du matin parti 8h al na comme libre déjà. Donc c'est écrit ça prière na travail. Donc ils ont des secrets là. Voilà, dès rien que la prière, la style va s'écrire naé et ça la prière. Alors succès na yo parce que tu me souviens tu na théâtre tout monde succès mutaina et moi nanda kuma rôle mora sali et foulier succès n'est pas ndi mutu et comme si mutu solo mutu mora craquer comme il pendumba. Alors comment ça la pour gérer succès na yo ou ezaka le tout monde appelle acteur actrice et belé ba sextape na bango jo bima mais alors secret na yo ya gérance ya succès na yo maîtrise secret na ngeza plus mingi secret na maîtrise omoni ba cette étape on a ezo bima mingi c'est parce que ba balingi azana mibale belé na poto o ya bengi etindelanga boye na otindelo 100 atindi siko muntu apende ba samitema mabe azu ya bombi ayiki ngokora likambo saka bo pana publier yango siko ngata ngoluka de batindo libele na otinda te na otinda ngote siko tongo oluka batindo na otinda te po ani na combien na yo oh ata kuna lopango na tima pesa te yango sene uti lolo kitwe kama bapeso libele yo za nanya ngo mara pesa ko ina na pesa te donc il faut ça la maîtrise de soi babiloko ngo yaka na ngoto bengi babenga na bango po bato babenga na bango ne rataka na ngoto babenga ka na sepel no sinda mo boy na tala ko parce que on ka ke nga ba grave nga to ba lovenga ke ba na chef tap ba bo me lo pa tsango déjà ngai en tout cas moi maîtrise wana ba fanatique na la linga bo makasi ba ebi to sola kitoko donc da si ba yamba téléphone yé moko donc tango bengi na yamba ba to donc polima na yambi to solo li mais c'est comme ba jewa en tout cas na zaka vraiment clair hein te papa moi été na fingote na oganga pété te papa ngati dans makambo ate na douceur nyoso na la soki na zaka tendre na kopesa te mais c'est tout ça ba camarade ça moi bien mais bon rwanda na otinda te. Donc voilà maîtrise dans les arandés yango wana. Voilà, le bani na zio donc presque ba question tout ba théâtre fait bimara a. Da Silva avant pendant le ba bino ba fi à théâtre bo bala raté po boza bandumba. Le lonza basali grâce bino ba fi à théâtre bo kompe ko bala. Mais pourquoi ma bana bino ça la ka exposer na internet. Bo bala bo après bokilo bimi alo mara mususu. Bo bala bo après c'est mec bimi bo bala bo après mukolo mobali wana bimi et c'est ça la ni. Bon, les anneaux, les camions, il y a deux personnes. Deux personnes qui ont kanaka, si ma on a quatre famille. So deux personnes qui ont une famille, puis ils ont pété. C'est que si tu as un bala, tu as une chance. Nous avons tapé ça. Moi, si jamais on n'a pas mira, faut bala ngalo. Na makasi. Oh, mira moi on a un problème au dans autres na. Ah lingana été. Donc moi ça c'est la kabala azela kabalinga ndipo mona ke baba ko ba fi théâtre ba bala raté. Non, tout c'est la paix balinga bisoté. Sauf que mon bal non, balinga biso ce que na luka vrai libala quoi. Kolinga balinga ta azo proposer té. Parce que on a mona que zo ou mais la 304 zo ba makama libala té. On a ticket. Mais qu'on a changé sous musus. Tant qu'on a pas sur le papier na ticket. Pour moi si c'est ngava na katanda ka libala. Kolinga pe libala. Oh. Libala za
non goût on libala les goût Bible lobby que le mariage soit honoré de tous. Donc c'est que libala déjà sacré et c'est le monde zambaye bien. Pourquoi pas na libala? Ba fille qui est ouais mon libala est caca. Sur la ligne mobile au 4 ans carrière libala est caca libala est morte. Bon. Oui, et comme un caca pourquoi? Il y a beaucoup dans le domaine nanga. Maman quand on bandi au théâtre, oh, yo bongo peut-être la biso. Non, yo bongo la biso té. Yo soko yé na bata théâtre, yé ba kimta théâtre linga déjà art na e. Parce que au temps on na scène on jouer non ça ka toko moko. C'est comme mutu moko ayebuka ozo katika mo pan. Yango ma beba na place wana. Kokata mutu carrière na été soko yo oyebe déjà kaza fi ya théâtre. Pour continuer à théâtre, on peut pas personne musano qui quoi d'autre. Ba personne musano qui menuisier té. Ngana olinga musana on ndenge po olinga ngai. Ndeto ko banza moto. Oui, ba principe ça. Oui, ba principe ça pourquoi pour ça que non na lingi au sara théâtre. Na yebi que na tonga vana bafuna bongisa ndaku, na bongisa bana, to ça ba responsable hein. To za ka ba responsable, to za ba bana na sunu bandaku, to za bena ba batna suto bokula na bandaku. Donc na yebi que vana bima, il faut na bongisa ndaku na ngai, na sala bona ski bana, na bongisa biloka papa déjà. Après la keit, so na za ko bala. Après na keit. Mais yo balika temba mo bandi ba commandement ba bala te ba commandement mo quoi on ngala tala allez ndabuka kede kuna biloko anande moni yango et puis ça bata théâtre passe so linga ça théâtre linga art na ye po pa ko linga musala na yo ko pekisa ote ndebo ko marcher ensemble mo bala zaka toujours kola mwasi oko pesa ba principe mibeko na yo mwasi auto sanaye ma bende za question mo bala pesi mibeko mwasi atosité ma be banda place wana mais so mwasi atosinaye ma be ezalate donc bokumba na linga muta théâtre ko kelenge omona wasaka la scène on sala on akata ndako voilà linga muta théâtre ko sala pesa o ka gu ya libala ndezaka o doit tendresse pour nakata ndako na yo na ba pesa o tesi ba lova na mte. Vraiment merci beaucoup na yo da Silva ba fanya ronsi donc monsieur Kitoko da Silva ndeka nemsa notango botala gamba la mort donc nous mo imde to choix na côté wana donc nous bo zapete donc to choix na ça la bien vraiment to mon na souka déjà to comme déjà glisser déjà dans l'émission na biso une toute dernière question na kokeko tunu eza que tant aussi ko yo offre ya kake ça la biso ba actrice boy pona nzonzing alors eko considère que ba mi tout à train de to loba. Oh, selon yo tango komi film na yo ndenge moneli ba mitu a train il faut bazala eko coïncider que bango mi balé ba solo la raté de l'autre mona théâtre comme le roi musique ou te pemi mwandam théâtre comme moto bazo bebana tant so comme la yo bon que film komi bon tête ndenge comme le film no faut bazala 1 à 2 est-ce que considérer que bango mi balé ba solo la raté osuka wapi? Oui, merci. Dans le monde du théâtre, il y a partout. Il y a dans le monde du théâtre, il y a famille, il y a binemi. Il y a quartier, il y a binemi. Donc, dans le monde du théâtre, binemi, il y a un problème. Il y a un kaka. Comme un jour, il y a un donc, ennemi libéla, il y a un souvent, si vous écoutez, les bélés, mais autant à comboter, si vous écoutez, mais qui n'ont géré, pourquoi pour tournage à 3 jours. Ce que celle qui est arrivée qui a bien si on balé mon encore en tout cas pour éviter des dégâts pour battre cause ba image pour ba message ka ba bundi ya ba théâtre mbangu na YouTube ba ko funda biso kuna pour ba funda biso na YouTube te na saka peut-être le quoi to vendre mina banda ko ba tusuna ko ma copine yaka ko yo to fanda na biso ko to na vandi na terrasse musu na tikina biso to tourner kuna na ocha bango même sainteté mais na ocha bango peut-être ba famille moko bon moi ka ki batikeli ko kuta na te mais ba famille moko o lemso ko benga na mama leki wa ko benga oyo yaya mais ba kuta ni pété musu na vandi koto yo mais bango mba na traiter bango ndenge moko na oya koto na solisi oyo ye pa ko yeba pete kentel aye po so ka yebi kentel ayaki yango bota ba dégâts kende no bengi sino spo bengi si donc ko bunse so awa non autika ko yeba te na zoka na vandi o koto na vandi koto o ekomaka na pesi 2 personnes ba yo kana raté non ça ndenge ni ngamo na bindi na ogerango entel to ko kutala matonge mais to kuta so matonge to so ko matonge benganga omoni terrasse mo ezaka place peut-être to kabulaka ndenge wana
Voilà, merci beaucoup Nayo da Silva. Alors mot de la fin est pas ba ndekono ba actrice oyo moi nungu ezala ki to ebi biso nyonso et puis to bi ke ndaku o evandaka bato mambo ezanga ratema conseil na opé ko sala bien parce que ba fan na bino batala rabino ba komi pe quand même ko ba ebino na ba comportement mususu ba yeba kité ba komi ko apprendre donc ba ebité c'est solo to alokuté mais tant ka yo ki verso que intel azala lendo intel azala ka moi babaye moi ba yini moi ba bois kisi et ça quand même bien té. Alors monayo un monao pas bande kono ba actrice et puis na ba fan na bino batala rabino mona ngai pa bande kona ngai en tout cas ndeko na ngai na linga no mingi bato théâtre nyonso na tanga kombote na ba camarades ebele na théâtre donc na linga bino mingi ba o bazana ba ranki en tout cas nzambe vraiment ya lola imta akota na kati mitema bato akota puisque conseil na ngalem so esimba te conseil ya masumu lem so esimba te ya Caleb esimba te ya mutentel esimba te mais conseil o ezaka ya nzambe mutu mo mutema nezwi kimia oyebi ke na mona nzambe na koza ranki na mutu te omona ka kimia ekota na monde ya théâtre Saint-Esprit oyo a dirigé biso akota na mitema bandeko na ngai ba o bazana ba problème Saint-Esprit sunga bango ba yokana koyokana ya nzambe lika ya mokili so ba yokani kimia ekota makasi donc voilà un peu pour na bandeko na ngai yango wana pour na ba fanatique na ngai bo continuer oui ba bisel na dino caché oui ba bisel les anango bongo puisque ta kuna libala na ndoka libala ku mwasa kana 10 ka bisel ya mabia bombi yango nana oh abando biso moko o mama ko sumo bala na kati mobile ngala sumo bala za faible kika bonga bien ça koti saki moko ya mi ba mobile na gifler mobile ateka abi parce que je t'aime beaucoup je te pardonne ah koti si deuxième ozomona donc kutu na ba problème ndoko mabale ezaka bosiko na kikamaberi boye ba problème ezanga na okate zala kaka donc yango to sala kaka effort to sunga na kapoto pesa na pe bakanda na tournage budu so beng seka yele susu 10h ayiko ma pesa na 13h siko osanyo banda bitumba te ah ma copine bébé silo ko bondeni te abando expliquer ta kokosa yo mais explication est ça bien et apaiser mutema na donc ba fanatique na biso mais ça na biso ka bongo donc biso to linga bino ngalo babo so poto eza tembe mobulo OK donc poto penza fin makasi donc bande ka poto bozaza na kaka to linga bino makasi kabo c'est mon système no boy non na linga bona bolunga nzambe. Voilà, merci beaucoup to comme na suka émission na biso da seulement quelques mabanga parce que na yogi lobi bata poto ne makambo donc c'est qu'on fait c'est des staff à poto a quelques mabanga parce que to comme déjà na suka ouais en tout cas bambote na ngai et pas il y a RDC artiste balobi Serge Mabanza Yonde bambote belé yango wana Bleu Kim la Colombe balobi je t'aime bambote belé mingi yango wana bokesini télévision ndeko Jean-Paul Lushimba bambote na yango wana belé papa Musa Kitoko na bose bat passer belé Pepe Lisha mobile mo Kitoko ya pembe ya soin ya goût bambote belé yango wana bat baza ebelé vraiment bienvenue balobi Rambo CNS na kati Afrique d'ici babia ko afende mukonzi bambote yango bienvenue za motema papa leki na wana leki na propre bienvenue Rambo bambote no ebelé yango wana balobi Patrick Likemba na kati ya États-Unis mon petit frère propre mon sang bambote ebelé je vous aime tous na boina sela ni vie kita malanda oncle Emamulu bambote belé ma cousine chérie moi ça mundele Emilia Fokoni bambote no yango ebelé bozala zala Douglas Tunga Pelou Pembele balobi bambote belé na ligino mingi. Merci beaucoup. Voilà, tu commis vraiment la souka émission. Merci na ba fan de Ronsi News Télévision. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabino, commentez, likez ba vidéo ezawana. Bozala kaka brancher na SM bozala wana na Ronsi News bo bougeter parce que ma kambo ezali. Merci beaucoup à ma copine Sarah Mbombo, Alexandrine La Messe, ma cousine chérie Credo Mata. Merci beaucoup à toi. D'ici là, portez-vous bien. S'il y est, au bord à ce terre. D'ici là, portez-vous bien. La fanatique ma propre sœur est en terrain kuna ba consommer au makasi. Balobi et puis ni saison 2. Ils en a 4 ba consommer ba mona suite et fin ils en a 4 ba consommer na kati ya bokese babi bozi la film qui toko iso ya makasi. Bolula ngo bo sepela makasi. Na bino ba fanatique na linga ba makasi. Bon pe balinga nga poto solo ba pesa nga ba conseil ba continuer toujours pesa ba conseil so remarque ezali ba pesa ngai papa Laurent Katendi Zola papa zo kanate ba mbote no ngwane belé makasi mana pesio en tout cas na linga ba so mingi so poto ezaki te mo bulu moko. Voilà, tu comme une souka émission, vous allez wana bo bouger, restez branchés à Ronsi News Télévision, vous ne serez pas déçus. Alors, au revoir, on vous retrouve prochainement.